Sango yeli ngai nazalaki na ngai te o. Tango retour afele gole esalemi na Kongoi. Sango ekomaki tozalaki na biso wana toyoki Ferregola akomi na Congo, mais tension ekoti kote ya moto moko akimi tere yango atindeli bakene piana atindeli Ferregola bakene piana bambuta liborodo bamanike na mwana mongo moko bwabimi mikolo baye na ye azozwa noko kuna mongo aye na ye mpona kofinga fere. Ngai enga mawa na moto amikomisakaki ye azala numéro 1 ya bamusicien congolais, mais aza numéro 1 nde ya korecrute bavoyu mpo bayaka kofinga Ferregola. C'est vraiment malheureux, hein? Très malheureux. Ya komona ye soi-disant moto asotoproclamaka nga naza grand artiste nasala boye, mais aza moto ya liboso kotinda bavoyu na ye bakuluna bamoyibi baventire baescroc baya kofinga Ferregola. Ferregola c'est un patrimoine culturel africain. Partout alekaka asalaka symbole ya réussite. Et on a vu nous-mêmes tout le monde en Côte d'Ivoire. Azwi ba saxophoniste, azwi moto obeta koro na nani, ayembi na bango live et les images en parlent. Ferregola moto bon négliger le l'autre ko finga parce que monde alele ko vraiment monde ba ventiri et moto osala musala bien à la place na Congo te. Moto ko zo saba mambo lokuta ndebo moni moto asoro. Mais Congolais za ndenge nini? Quel genre de péril des gens? Ferregola, ce n'est pas n'importe qui. Ferregola, ça m'a tout protéger l'artiste dès son vivant. Tous les artistes ont la tête tout protéger Ferregola. Protéger Ferregola à cette période. Parce que nous avons tant de motos à Ferregola. Et ce n'est pas facile. Parce que papa Wemba, Lutumba, Taboulé, Batikila qui fait Ferregola charge la musique congolaise pour ébêter manandenge ya malamu. Ezaki pour n'importe quoi, ezaki pour musique ezala à l'aise, musique congolaise et beta. Bato ba subeli courant oyo bazana tine la musique congolaise te. Bato ba rata. Alors musique na biso po ezala lona ndenge ya bien. Moto zo représenter biso valablement, azo représenter rumba, azo garder identité ya rumba congolaise. Azaka moko Ferregola. Et la musique congolaise est la musique où babeta na bototinte. Et la musique où babeta la guitare, yo artiste yo tivon na kwa guitare. Et mais siko lelo ko batwa ki no kozo bototine, de batia vendre bango du kolon babiki bango babiti musique congolaise. Non, c'est pas ça. Tous ça des fois tous ça ka série. Alors, bato ba misani ko finga biso ko bakeno piana. Kalate bozela. Nazo ba matériel ngezoya nazana commander ba matériel ngezoya ngai pe na bino to fingana ya buzoba mikolo ava 2023 koma bomilengi la déjà oza annonce da 2 semaines ba matériel ngai kokoma to fingana na bino fingi Ferregola nga pe na fingi masoko na vali na bino pe diwara po bomona bizoko bazoba na bino o fingi Ferregola na fingi pedi na bino bato bobomo ba mama na bino bobomo ba mama na bino yo keni piana olelaki makambo mama na yo zela turu okokima ndenge olia mama na yo ndenge olia ndenge okitwa liboma zela matériel ngai komanasa lelo video live omona elongi na ngai po yoka siki yo ndo oza champion ya kofinga Ferregola bato baotika yo zela kene piana zela bagolwa bolekisa audio epana kene piana yokango ke je suis Ferregola azokana ye da 2 semaines ba maternel okoma bana osalela ba video ofingi Ferregola yepa fingi yo yango te toke na mikolo parce que to respecte bino trop pour moni biso bazoba na bino po bolaka respect zaka réciproque c'est un respect ndenge eleki omoni biso babuba esiko tokozongisa siko volte face toyela bino siko otie oye yango nde toya nango siko merci c'est l'oscar na idéologie oye état d'esprit yango nde tokozongisa ngo mikolo oyo
likolo baperi bakeni piana bapede bande des ivrognes. Sango yeli ngai nazalaki na ngai te o. Ntango retour afele gole esalemi na ekongoi sango ekomaki tozalaki na biso wana toyoki ferigola akomi na Congo me tension ekoti kote ya moto moko akimi tere yango atindeli bakeni piana atindeli ferigola bakeni piana bambuta liborodo bamanike na mwana mongo moko bo abimi mikolo baye na ye ozwa noko kuna mongo aye na ye mpona kofinga feri ngai enga mawa na moto amikomisaka kiyaza miro ya bamusicien congolais.